faut yo mutu oyo apopulise yo mutu oyo akomisi yo mutu apesi yo valeur mutu oyo alingaki yo ndenge papa balobaki ke amne pe manaki nyanku avec la maternité à vivre na kangaki makolo te donc na maternité à ville à nova maïso fabricage akangaka makolo te pona ba ignorant parce que lelo boye nda mapesa opportunité oyo c'est ignorance ba sort nango za wana monde ba bipote kanga na misu so batu musu ba komoye bizarre te ta les poti te meko sokole longi problème. OK, voilà, merci beaucoup. Je me rappelle encore de bandela lovoyo ba conseil à ma bébé les poids boyangae ba ochola o teriboye kele wose wolinga muzikana en plus ya dikando ye mwana onima tete sire mamilinge bele na moto lelo to suki wa tango eza ba makambo eza irrégulier so yi mtu lokwa masa wana awoke nene na ba ignorance sort nango eza lelo boye omona lelo boye je dois goût album mais peut-être na baba na ba positionner déjà ah ngando to tika ba sentiment ba président Jacques na Evry ba kuna na photo ngana uti kolozia à peine na ba instrument na yoki banzembo na ba album ozo beta na comprendre que kozanga koyeba yango mtekami makambo ko kozaka na humilité ndenge toza boye yaya kokanisa te ke soki lelo ozwi le premier to ozwi 64 70 na examen d'état nde un mosusu na université mpe okopate tomona yango un mosusu bapesaki pourcentage wana mpo école ezalaki ya bino bapesaki pourcentage wana mpo ezaka forte ya manaka mais en réalité ntango ekomi sikoyo na université oka yo otanga yeno bien te makambo ekomelo flou reverse ba pourcentage muzo la ba grâce kaka mutando côté ne ba point atali da côté da ba tout tellement trop alembi a peut-être jusqu'à dans notre rabbi ba beti 6 a besoin de façon ça mawe to ba 7 comme 67 yo lauréat nani kingani bien sûr en tout cas félicitations à ba finaliste na mission sur 2023 et na ebike tout c'est la bango yo sala crash ba pesa ka parachute na mapesi na parapluie les instructions bomoi bajalou baseki keke nga na leli ai yagi ewa pesa na chance na dendela tana mokongo no ewa soko yoki babengi ngai mer double yagi susi ekoma omba balarme sako makanisi ekoma namemi ye na baninga bakweyika o balobi ye mokitani ya Marie de Mardala po yatikalaka na elongi ya Jésus na kiteni basusu balobi aza accomplissement apocalypse alpha omega love na ngai sirialino mon bonheur mama mapasa ma confiance sirialino meraba petioyo mon parfum de bon odeur je me rappelle encore peut-être boganga TikTok ezangi mibandela lovo yo ba conseil à ma bébé les poids boyangae ba ochola o teriboye kele wote wolinga muzikana en plus ya rikando ye mwana onima tete sire mamini ngevele na moto lelo to suki wapi yango Serge Makila dragon de la monnaie mama mapasa jubele sa garçon suisse médicine Lasconi Mobutu Oyebisa National Golf aux États-Unis Oyebisa Manix et Mambina Christophe Oyebisa on était les Oyebisa Milanu Audace Oyebisa Vous êtes nombreux, très chers amis fidèles internautes, partout dans le monde, la concept Touch TV, votre chaîne d'actualité. Merci pour la confiance et la fidélité. Abonnez-vous encore massivement, du jour au jour. Partage, commentaire, j'aime. Et cela fait toujours plaisir. Alex Nandoumon Amoulouba, le Benjamin de la presse, c'est mon maman.
Autrement dit, moi, on entend de votre domestique, votre serviteur, on a toujours on a la concept TV. Donc, ça, on a dit, c'est que par rapport à votre message, j'écoute, oui, bah, qu'on a la concept TV, on a toujours ensemble ça là. Merci infiniment à Kevin Loss derrière la caméra, chef Fenech Mokondi, la réalisation, maman fille, maman ma solo, ma maman chérie, maman fille, maman ma solo. Il y a papa Audace Milandou, pour la trompe direct, il y a Palin. Un grand merci à toi, président Jacques Dupuis et puis les rassembleurs de tous les Congolais, la carte et puis Babi Mokondazara, Obele Moro, président Jacques, Patrick Tripazé, courant à Chine, à la Bisso, Guy Bokopolo, l'homme des retournements, des retours avec force, Babi Kalaté, la, et Gérard Madelo, Koya. Merci infiniment à toi, Olivier Nzingit, les pauvres de la ville, toujours à la recherche du trésor. Ingénieur Dominique Yalanda, depuis loin de mon papa, à la Bisso, car à des moments d'attaque déjà, nous avons une mélodie, mélo. Chanteur de plaisir. Nous sommes en pleine ville, mesdames et messieurs, on a week-end, nous sommes vraiment en pleine ville. Nous sommes la même mission au Boloka Bakele, la Bakare, les Kaba, Dolo Baranzina, parce que nous sommes vraiment en pleine ville. Et puis que la diaspora, il y a un Kishasa, on aura la Besserning, les Kandé, ville à Kishasa, vous pouvez tout le bas des gouffres. Gentilin Bakangobila. Kevin Loss, pour moi, nous avons invité déjà. Et puis qu'il y a un village déjà, Bafandi. Commentaire. Mélo. Bonjour, bon week-end. Bon week-end, Nayo Moro. Alex Ngando, et puis bon week-end, le président Zach Néo, le but mon a évré loin. Et bon week-end, avec Guy Force, Guy Bumba. Na GG Bossemi, le boss, na Olivier Rakiala, bienvenue Lukamba, Ado Porto, Nick Cheta, Trésor Bakala, Gadi la tête à paix en Mboka. Bossa na tena nuka la boze belé petit nanga ujana mibali yeba na panda l'artiste bon ngena ba tutu bali na villageois na ba villageoise précisément na boss nanga maestro Fabregas Kirios Kuzarati de trop papa d'amour moi je l'appelle comme ça mobala bata maman Terry Aline père ba Jezina Brian maman mapasa en tout cas merci na ba tutu quoi santé des autres qui n'est bien tout doucement par la grâce de Dieu fait grâce. Tu as appelé la maestro, il y a Mouké zo mon année qui est comme volume 1, volume 2, dans la plateforme, dans le marché des disques et c'est comporté. Togo Makasi, on ne complique pas. Les gars, maestro à l'Obara. Gomeza, Pondou, fanatique, il y a bonne musique, tout fanatique congolaise, dans tabac. Donc ils peuvent qu'il neige, il faut obligatoire, repas préféré à Tabeka. Pondou Ndegon, la fanatique a la bonne musique, parce que se comporter très bien, et puis bien sur ce bandit, un contrat et belé. Tout le monde m'a Pepo, tout le monde en tout cas, merci beaucoup à Toto la Colosie, on a fait mettre dans la raïs, dans la Colosie, et Namoni Maman Tété, dans la Colosie, Namoni Blanchard, le président Blanchard, dans la Colosie. Donc, Gomezo s'est comporté Kitoko Makasi sans hésitation. Voilà. Aussi Colosie, mettez l'absolu sur la Colosie. La première fois qu'il y a Colosie. Là c'est ma toute première fois que je Congo ça Kitoko Moko pour Tambola. Pour Tambolité, oui batté. Donc Colosie on a complexe ami qui. Ah bon? Ah oui hein. OK. On a complexe on a pour prêter-moi oui. Après les gestionnaires, il y a un peu moins ambiance, moins comique. Vous fallait boire mon quoi à la table en Colosie. Ça on a jamais mot ça fait pour Colosie. Donc Congo ça qui choque parce que Colosie a l'air pour moi la République. Il y a tout là-bas, cobalt, manganèse, or, fer, diamant. Et puis qu'on a notre Makasi. Merci au Colosie Sololi. En tout cas, merci à tout Bayama Ibisokuna. Blachard, le président Blachard, pour l'Ampoum, il est depuis quelques temps, à la Colosie. Et le temps de accueil par rapport au pays à 10 qui ont la marché comme est-ce que là qui disque mort parce que tout le temps on a que nous abi ah biso na bakina ya mo boza ki lokolo aneti gome batu ba yedika eloko tembe mesika. Mais en réalité on a commis na Colosie
c'est-à-dire esengono sorti que batu ba yebi yo batu ba yebi na ba vocal no yebi na poli na album ya gom batu bazo yemba banzembo ba image za ba concert za ya ko seke o to kenda to kangi kirimo be bo bino bo yemba banzembo non ba villageois dans comprendre maman que Congolais a comment comprendre que l'Europe bien ma et puis villageois partout dans le monde et partout dans le pays au Congo donc comme une écologie on sait vraiment que irresponsable dans des mots et l'image que nous va trouver donc combien de fois comme on va trouver on va se rappeler ba avion ba rivière ba mon histoire donc ça fait que tous les nzembo il a consommé. À toi, parce que comprendre bien. Gomme Pénécoti. J'étais satisfait à Oloba. Il y a un Oloba. Merci encore une fois dans Maestro Fabrigage. Pour un petit biseau. Repas Moroboué. On repas préféré à Congolais. C'est-à-dire, il a quitté comme bien préparé. Balam Yango et Belli Pédana dans moto moko. Batouba Yango sans modération. Et merci pour la village. Nenge. Yambi album na bango et puis na mélomane na bonne musique. En tout cas merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Mélodie. Oya vu la nouvelle pour ta chanteur Bilé, pour ta Bilé, Bilo bazawana. Mélodie n'est pas que mais soit peso chance ou appeler sur le lot parce que au raté voyage avant qu'on le dise vous avec na Luanda, ou raté au pays. Ba concert au comique le rôle maman on a une équipe d'attaque. Confiance on les a par rapport à les rapports ne pas de balobara pour bayo ça ce qui fait ma peut-être place au Outa par ex-patron à yo il va tomber ma pas si tôt et ça n'est vraiment fait en tout cas les gens là reconnaissant dans le bango même je ne cesserai jamais d'être reconnaissant à Maestro Fabrigage pour l'accent mouro l'accent des gens qui ont et puis compris les villageois comme on le bango pour biso groupe de sœurs na fanatique en tout cas l'accent qui est amour mouro mais quand le bague qu'on fait ça faut un abisso mabrator qui patron de la patron de la bongo nani na longola ndenge patron d'apesa ba kombo wana yemo ko patali ka riba anobenga bango boye ngasiko nazaka soda ya mulongo na yebo moko zabi bosala boyo boye bana mo comme olati teni na ba nga changer te ngana obenga ndenge moko zabi na ba mabrator no solo mabe comment on est ngona tout ngona déjà ko vana te pana ye mabrator bako sala tepo base bayo kise mutema pasi parce que yé na Maestro Fabrigage yana lié là dans sa lié c'est trop dire déjà concurrence exacte voilà il y a da mwana Maestro za papa ngai pe na l'un de bana o baye ko bakisa mape na Villa Nova donc ils sont yo lobi que bateke po ba kise mutema pasi c'est que compétence na ngondé na exacte la personne donné na incompétent parce que baocha poste pesa bato ko yemba libanda kita rebe to yemba libanda so ba peso mikobo sala ya loko te oyebi ko yemba na ba kerte oyebi ko oza compétence te oza na Villa Nova ba tchoka kako balinga ba nuire mutu moko non Maestro n'est pas comme ça lui c'est un papa d'amour très bien bongo amonaki que capacité artistique nanga naza capable ya ozala pene na epi c'est du groupe à Villa Nova yango afongola motema opesa ngo opportunité baninga pe nakutaki baza pe compétent baza ba incapable te mais moni pe makambo la pe facteur temps na chance à moto to botama et beaucoup za la boire 4 5 10 personnes au moni les premiers ans raté les deuxièmes aux ala les troisièmes aux ala donc ngai ça la bien ceux qui parmi bateau baza élu to compter na voyage ba tchenga na liste à concert ba tchenga likamo ça la mon orchestre ba considérer c'est par rapport il y a amour au président zanango et puis en plus un savoir-faire dans ngai c'est son avec compétence je ne peux pas rester pena Maestro Fabrigage pour ça mon nene na mboka o voilà ça boulot na bolingo zanango et puis bolingo ba villageois comme volume 1 volume 2 Banté Mozart tellement ébélé chanson préférée à Mélodie na gomme parce que papa Botarabane ébélé mazalara na mona mo repé o alingara mingi en rose l'exemple mo botala tel rôle yé chanson préférée Mélodie na gomme na rose la ignorante moi dans le bas moi on est bandé na baïké merci na Maestro pour a petit biso repas mo eza préféré na batutu c'est-à-dire repas en général là volume 1 na volume 2 ce qui biso ndetinga na mélomane na ya bonne musique na un artiste on a une oreille na compréhension musicale
yebi eloko mabe na malamu en tout cas na eloko na osanso te biso nous on embarras de choix ok yo moi ko fano bate niveau c'est-à-dire na bona koza na osepela na avion au moins na lobi na yoki na mon histoire na satisfait donc album est tellement na banzembo za kitoko donc nga pona nga nyonso eza ba tube nga na ba tube préféré na nga donc banana volume 1 na volume 2 na ba générique na ba nini tout y compris na osepela na prêtre azo dédicacer bato yo on non on boka mutu na jour on est flatterie mélodie kabisoko na flatteur te na la défaut wana nga lobaka onga na senti pe onga na yebi o non mon il ne peut pas flatter maestro fabrication na flatter pour flatterie na nga pa na eza na puissance te OK parce que yep chose à nos bonté à to flatter ogo flatter siko mais yo sala makambo ya olingaki donc nga na loba onga na senti onga na yoki bref andenge ba village to ba mélomane na bonne musique ba olanda biso et to ba olanda biso ba yebi ki gomme eza album ya ba concerté eza album mo ko tikala eza chef d'œuvre au maestro Fabio la tiré sur banzembo eza tellement kitoko eza banzembo mususu eza wana très azo loba obete masolo ya batu ba valoriser batu ba melaka ba valoriser bango vraiment te mais abi bolingo na yo e komisinga na din lokwa mutameli zododo agene omona ki banzembo eza ebele côté musolo ba avion ingo sala crash ba pesa ka parachute na mapesi na parapluie eza soustraction bomoi bajaluba seki keke na na leli ai yagi ewa pesa na chance na dendela tana mokongo no ewa soko yoki babengi ngai mer double yagi susi ekoma umba balarme sako makanisi ekoma mbui umba na sako napesi binombo te susi ekoma kankugu yagi ewa mpona yo abi Ferrari passa makala et banga jamais coupira courant pas comparé tenanga nazo kadabra mbombe ya bolingwa gie wala ngai celeria tolo kitoko kolianguti na buya matembele kie wazaba buna ngai alobi maloba mo irrégulier so yoki banzembo ki ba texte vous comprenez que asali makambo ezalaka na po il y a rien de nouveau sur la terre mais vous remarquez que ezala makambo to lobango mingi te omone tika na yemba mosi seni mabolo kwa sama bele fundite zala na bomo ebota muma ya kitoko bato bali ya bienvenue lukamba na beaucoup de ce morenga moto na linga kaero je botemi tu es mon tout mon refuge esikanga na bata makampongi ya elengi Olivier Kiala ezaba la parole irrégulier ya kwa mutani sake mama njuna mufinu na ngeza mama muzito lokanga tangu na loba na faire ndeko eve batu ya momoni ba texte et puis au moins à côté mo frère ayembi ba effet réel au moins nzemu na mon histoire alobi je me rappelle encore de bandela love yo ba conseil à ma bébé point boyanga e ba ochola o teriboye kele wo wolinga muzikana en plus ya dikando ye mwana onima tete sire mamilinge bele na moto lelo to suki wa tango eza ba makambo eza irrégulier mais azo faire réveiller batuke to ti musika donc ya omo na choke gomme eza tellement kitoko eza monene et puis bien nango ba sepel nango etikal nango comme disque kitoko ba sepel nango mélodie au vu chant c'est retour vocal na revient ils ont la volume 2 volume 1 on a aimé dans les bosques fidèle akaya kamotema na ngai komi ko sanga makila est-ce que na kokoka vraiment motindo yo linga kangaye beta pinzoli etangili susu otimoli potakala salanga plaisir koro bezalobi fidèle na ngai beta olingwa motema na ngai sira motema na ngai utane mosika fidèle yaka moteme komi osene makila est-ce que la kokoka vraiment motindo yo lingaka ngai sadi mwa maloba nga na esiko mosiseni mabolo kwa sama bele unditizala na bomo osatile ndembo wango nafoka na nga ebalani po eza maloba mo eza irrégulier en tout cas encore une fois merci na maestro Fabrigas tolongola kobeta pa na ye si na yaki na nga pene na ye te
ngana biso merci pour apprécier biso cadeau album moko là. Wow. Voilà, merci beaucoup. Cadeau album Wow. Mélodie to pousse en vraiment. Comme un règlement qui est critiqué, tout le monde va découvrir qui banalise. L'homme de valeur est toujours critiqué. Parler, en réalité des choses. Vous ne le voyez bien. Ils ont la paix, vous on le voit au Canada, le voit. Tel méga trop bien. Et comme on le voit brièvement. Et la main on va sommer à Gitoko et Sikato, mon sommi. Vous avez mon lingola, ta monde, ma pété qui la main. Comme on l'a, il est bas qui est le roi. Mais la mauvaise campagne est ignorant. Parce que mon ignorant, alors on a osé pember. La commission bleue. Ben voilà. Mais mouton conscient, en réalité, tant que yogi première fois, pas comprendre que ah t'es. Ça critique nous non. Faut critiquer ça matin le logo tout. Mais critique faut pas marquer les choses dans la promotion. Peut-être. Mais ce mouton là, pas hésiter. Et là bien t'es. C'est là bah ignorant. Excusez, bah ignorant bon. Mais album la monnaie sera de la critique quand on peine mais c'est bah ignorant né parce que pas la mauvaise campagne. Alors comme le logo bien, il va le voir moins de tout on a ça mais ça il finit par couper là. Il faut réfléchir que ça va. Voilà, merci beaucoup. L'insiste à la question là, je disais, n'est pas bandero critiquer l'un des anciens musiciens fait ballon à Villa Nova. Pardon Mélodie. Nasili sa question là. Pardon. Nasili pardon. Et quoi ya kaka? C'est une émission là. Avec tout le respect. OK, merci beaucoup. L'un des anciens musiciens à Villa Nova, Bina Filé, à l'écran écrasé album est syndiqué. Bozelenga Robima. Une semaine kaka. Bon mon année dans Kangachine, dans Kangamon. Ok le banine parce que toi la kin, tout le monde a tout n'engé salé, n'engé zolé. Et là on parle na yamabe. Tout ça on a corbeille. Tout le monde déjà mon mode corbeille. Ça on lingolo la potinaliste wa moninga. Pour moi pour mi longola. Au tali non un bon moteur à propre soit la mouina tongo. Alors on a justement chabo. Voilà soin. OK. Et ma omilunga ke ami yeba atana ko bi ma briske na paito mutako tala ngabo akutanga dailo mnanga. Bien. Mutumutala o ana chance nda koneza kana douche na kata na miroir à douche à mitali. Voilà. Donc yo mitalité oyo tala ka ya baninga et puis ya muninga ngo ala ko muninga noté. Ala papa. Ah mais ya lo baza bien na ye. Ya ko omoni loi Carmen ali hein. OK. So il dit que tu as koto kende oye bata oye ko za na ignorant mais ko yeba ko ça na teka se bomba ki otango pola kimbula le logo tona ba histoire na ko beta le solo mona bike ngana na ina difficulté mo be muto mo ba sunga nga mais mo mso muto ngo pas ne ona te em sunga pe na comme na mbongo mais na talité mais pour toujours reconnaître les sources to reconnaître histoire parce que et le logo muto ngo za tango te na oublier muto ngo bo sana ngote so il muto logo massa wana awa ke nene na ba ignorance sort na ngo za le logo au moins le logo je dois pas goût album mais bête na baba na ba ba positionner déjà ah ngando to tika ba sentiment ba président Jacques na Evry ba kuna na photo ngana uti koluzia à peine na ba instrument na yoki banzembo na ba album ozo beta na comprendre que kozanga koyeba ya mundu kamima kama faut que vous ayez humilité. Même dans ça, il y a constaté que soyez le lot aux îles premiers, tôt juste 64, chez Tante dans l'examen d'État, né un moussou dans l'université au pâté. Tout le monde a un moussou va passer au pourcentage de pour école les acquis à Bino, va passer au pourcentage de pour les arabes partis en Manaka. Mais en réalité, tant que connu si qu'on a l'université, on a autant un bien. OK. Maramé comme le flou. Il reversé. Ma pourcentage de modèle la grâce kaka. Vous dans côté de ma point. Attendez d'un côté là tout tellement trop. Alembi. Alembi a fait ça jusqu'à d'attendre notre rabbi qui va mettre le 26. A besoin de passer en ça maré. Tout bac 67. Comme 67. Yo lauréat nani kingani. Bien sûr. En tout cas félicitations à ba finaliste na mission sur 2023 et na ebike. Vous c'est la banque. Vous comprenez? Mais au moment où on va quand on commence à l'université pour étape pour le master on a commis dans l'université. Bah peut-être là qui est bah. Ouais que l'autre master. Ah master ngai.
ça bien na patron vous en fait asa ignorant so eza ignorant asa ignorant makasi asa ignorant ntango ozomanke papa aboti tala na oyokutoloba mamalwa karma nga koboya na ngai nani mabrator ndeti nga mena ngosala yango te pourkoi na kosala yango te azwaki chance ya kofongola mpe motema ya kopesa yango opportunité na tata kasike nayemba azwi chance ya kodécouvrir moi angola tala ntango tokendaki yango ezalaki ndenge ya efeo tokendele na ville nova te mais première fois na ngai nazwa chance ya kokende afrique momo na musique c'est mabrator na reconnaissance etalisanga ke nakoki koloba mpe mabe mais fona ozala na barespect na limite moko mpe boye mais asalelanga babiloko eza motu ya pena te mais comme reconnaissance ezali fo koyebake te ata moka meme kolia lipa moko boye naliaki na nsima motu wana sikoyo yo motu oyo apopulise yo motu oyo akomisi yo motu apesi yo valeur motu oyo alingaki yo oyo ndenge papa balobaki ke amene mpe mana kimia nkulu avec la maternité à vivre na kangaki makolo te donc na maternité à Villa Nova maestro Fabregas akangaka makolo te mpona baignorant wana parce que lelo boye nzambe apesi opportunité oyo c'est ignorance basware nango eza wana omoni babipote kangaki na bamisu so bato mosusu bakomoyebisa te tala epoti kende kosokola elongi problème. Ok, voilà, merci beaucoup Melo Meloto qui n'a absolument malin dans la souka parce que tout le monde parcours rebellé vraiment dans la TV dans notre ordre il a clip tout ça va clip peut-être sur notre programme il y a Villanova avant donc il y a actualité merci beaucoup Villanova mingi ba programme ya mingi likolo Gina Zawana roi de play ça na pesi bango mbote bon week-end na bango côté baza mais on a yebiki le 22 février, on a bengi bana mo amba nyonso sans exception. Tu as GD wana bienvenue Lukamba bana Livulumba Nzalemba Malolo Jaga wana na base nanga triangle munga fula makala rompo ngaba wana na moni ba beni bo macha na moni ba lomboto en tout cas na bengi bino boye belé to elemba matete mutolu na biso ba onisien to zala wana to ka bonne musique to ka bena musique ya kitoko gomme pour yango pena na concert à gomme boya ko consommer banzemba kitoko tala banzemba bien et puis le 26 tozana changu toko inaugurer l'air ba kermesse mo dans la matina et ba programme mosusu ba polo message ba oya ba olela ba jaina ba opesa ngo obisi to sa ma moi distraction olo ba mingi tim ba ko comprendre ka pap et puis bien ngo ko là nouveau vent exception ezali la olobaki bango basalaka tri biso tokozonga faut tolakisa batalent na biso po relève ezolakisaki après bamaestro Fabregas po bamélodie mpe bazala badiglo bamessi badiego maradona bajunior bokonda on est nombré bamignote babébé chéri toza pene ebele wana biso siko tokosala exception Villanova donc bango eza ebele boyande mingimingi le 22 nabengisi bato tu balingaka nga vraiment en tout cas tomona na wana pekisa nga ujana Palme d'Or mutu na ngai Dejiga Galvani pera Garolin namoni ba Dizzy Diniero nabengi ba Fabrice mutu na ngai Traversi tozala nebele po oyoka nzembo ya kitoko ma pépite d'or la pulga de ma vie pareke utineleki ba evre dara Picasso terialino nangaye ipareke balarme d'amour na yo ekoki otondisa bafontaine ya timi loba ba tourisme basali ba eloge na bafontaine na yo Kinshasa Mombasa de Dar es Salaam ci Panama mokili mobimba bakoma bafana anomazakabu koni masode buke na de mafaba maneka terialino mon bonheur sa femme mwasa mokonzi na memiye na baninga bakwika o balobi ye mokitani ya Marie de Mardala po ya tikalaka nelongi ya Josina kiteni basusu balobi aza complice m'apocalypse alpha omega love na ngai tirialino mon bonheur mama mapasa ma confiance tirialino meraba petioyo mon parfum de bonne odeur. Je me rappelle encore que Boganga, TikTok et Zangi,
mibandela lovo yo bakonse ya mabebele pwago ya ngai baochola o teriboye kele wote wolinga muzikana ampisi ya rikando ye mwana onima tete sire mami ningebele na moto lelo tosuki wapi yango Serge Makila, dragon de la monnaie. Maman m'a passa. Voilà, merci beaucoup, Mélodie. Merci beaucoup, Bazali. Bazali, j'ai reçu là. Quand on va quitter sur l'actualité, parce que les autres sont dans stade de Marseille. Meilleur stade, papa. Hervé. Na silicité aux Zoloba. Na Zoloba, maman, Zambé Nangaï. Yango moni bas la Yo Kangaï. Ah, Zambé Mélodie. Yo Kangaï, Mangina Loba. Yo Mangina Loba. Loba na. Où est rentré dans tout ça la classe, ma bastard? Ah, Komoni, hein? Autorité pour le roi de la forêt, wana Kokoba, père Baudil Manzaka, père ba Mtunanga Élysée Bokota Kota Bango, me respect à mon colonel Kiki Raman Kota, Satan provoque Jésus. Classement Salamaki, je pose un système musicien mélodien, je pose un classement, pour que ça par rapport à ce que banda obetama, to au Kabola, on peut de tout le monde va négocier, na Kabola, bona salamu. Ngana na mesure wana te ngai nani na mboko déjà na koma na otaba tu na classement ya ba stade. Ngana yebika ke stade e sepeli biso, à part ya ba vie, ya ba papa na biso ba koko na biso ba ntone, ba koko jibe mpiana ba fait Kester Menea, ba fait Papa Wemba ba amepe manakimia. O na moni ya kitoko na ndenge biso loto koma ba musicien o epesinga plaisir o yo sepelisanga eza ya Papa Hervé mona pena ke moyembi azoyemba bango nyonso basangana bayembele me bakopanda ah nga oyebi ke na ndenge mabe te même maestro Fabregas aloba yango azaki te fanatique ya papa na so fere chair de poule nga moko nde na bosolo na mélodie na zwa ba mélodie pa vie wana ya kosakana ti ba vita imana ko ngala be misia kala na wana ko yoka pe ndole kala na so na oloba po na flatterie ngana to yebi to kana Congo to yebi ke ba stade beta maki na temps o nyonso na 2022 2023 na actualité na histoire na esengo bato ba congolais ba na ngo ezaka ya Papa Hervé na pesi ba goloa na so moto na mtu na golo ba katenga na oloba otuninga oyo kasi otuninga oyo et marqué ngato na ko classer mais les gens disent qu'il y a bien hérité Watanabe de tout la nipe ba ministre ba bien hérité Watanabe chose à dire ayembi ko le kana faire obi masta moko boye azo manquer ba grand même bana vana na manquer mutu mais na mi fait Fabregas maestro Kyrios Kuzarat c'est de trop guide de sa génération oya beta matona maya lakta ba to ke mwana moko ba ko taper dans les néa beta ma papa ko wera à peine pas ya sali ba exploit les lois na génération lelo biso beto yaki ba ile néa da utina ba malolo na biso nga mwana Bernadette leta na père nanga kiski tenga bijos na pesi bango mbote na utina nga kuna lelo mokile yebi nga ko mochanga micro na yebana na ba président Jacques Evry na yebana ba Guy Force Gimumba na yebana ba Jeje Bosemi ba patron otangela yo na yebana ba Serge Makila dragon de la monnaie elingi kolakisa ke Fabregas va munene na koya pe na teva mboko ndenge batu mutuku basala basentiment ya komangaka mikolo na kolosala ngo mpe ona pe na kingodingodi omona ko mutu mobo ya manke mikolo ayebi koyemba te oyebi koyemba te wala vocal te na mboko batu bayebi yango nanu te bacha ba micro moko boye place moko bobe ta concert moko ju micro che batu baso mukolo vocal la bon on va na bobo ya Papa Hervé nakenda dira za tuwono zulu bana misa ki semi comme toto likabana azan conscient alors vocal te bi boye vocal na ni ngako na utaba mablator na na ba biloko ba bayeba na beta ba boursier la dika que ça playboy Tezela tinga inzoto lokola mwasalinga kyobala samdie Agoma jadi na soirée mobali akufie ma Luna ya bamosi sendi mabolo kwa sama bele Unzitizala na bomo Uma miseni kwa imba Na utuka noti mututu na imba Meso beti kitaro kwa vani na baima na bajiste sa banoti Garçon wana bongo Impoli qui est azali Ah bon? Oui Comment que papa fere Nous nous le faisons on est mikati na mboko yo ba maestro Fabregas ba faire chair de poule baza baza kosakana bango te na musique ya Congo o basala ba exploit ba makambo basali pona kolinga ko flatter koto vivre koto julaka mwa lipa komi tina dimension ko manquer Papa Hervé
napesi bagolo non sombote polo ba makambo o alobaki wana c'est pas polinga na ko interpréter on na monoko ngate parce que na mesure o sa koloba ba bobar ba buzo ba bongo te masa soki kutu ngoko mana ba papa ve doze nanu yaka na biso na be mission na bolega ba tekita ba bito yemba ba nzemba ba orchestre na biso na ba justesse donc challenge après ce dossier ba nzemba orchestre na biso to beti siko ben pro to ça va comme orchestre na biso déjà ba nzemba yebana to tika to bimisa biloko yo o eza na nzoto fi batu batika na ngona ba mboka o mona ke oza limité ah bon ben oui tala papa va longola masana ngai lunga na pesi mbote ko alongola danser comme c'est chanter yo na musique non ça le côté pozo lingo flatter koto to lia lipa c'est bon atanga pe fona garder place naza mais il faut faire dépasser nga ba limite OK ata monto na dit que contact na maestro Fabregas ba les garder bien avec tout le respect na ko zala na moi pide ya oyeba nini fona loba c'est comme ko exagérer si na ba dimension na loba ya masa wana na ate fona loba comme on est mingi va permettre de déborder mon Christian aventureux. Ouais, la mélodie na bonne musique va permettre là. La mélodie na l'obaraté, mais j'étais choqué. Fais les chairs de poule. Ah. Yalelo na mane koki. Azi pawa. Azali na ora. Et ça la maraté mutu ba olengele lo wa liki. Basi mutu mo boya uti dalenéa. Bapesa yepe ayema na ye mais papa wana ya bolingo bongo atali moté habité c'est un frère abenzi mokile découvrir mais mokile bien go toza ba ignorant ngana musicien kalatina na mwana mokete ngana mwana 1980 kingandi on comprend na yebi ngai wing BCBG quartier latin za musique otokoli nango na yebi histoire ya musique à Congo ndabo betela ngali kotaka. Vous comprenez? Voilà, merci beaucoup Mélodie. Diamant, on a déjà vers la fin. Badba retenir Nini, dédicace tout Kabouana. Merci beaucoup. Badba retenir que Gomme est dans le terrain. Ma bombe mesa est belle. Après Gomme, Badze bon abiso pe boya, merci boya na irresponsable des awana. Et batumi balinga nga miko ba Mélodie tiki ko pesa numéro pour ani ne sala bien. Tout linga go moi mingi plus 243 85 290 97 06 085 290 97 06. Vous retenir que le 22 Oyo, tout en terrain GD, Bana Lemba, Bana Ngaba, Masina, Kingasani, Tchadi, Mbanzalemba, Nabengi Binonio, Somasana Robert Kavouakou, Ozalawana et présence très important. Et puis, tout Balinga, la Pessimino Mbote, la Pessimino Maman, Bayrandet, ma maman chérie, et tout le président Jacques Navri, Sonazo Bandela. Surtout, la Bossanité Massa, il y a patron. Ah, Rissal, Kassongo, wetu. Ils ont mérité vocal, ils ont mérité dédicace dans ces moranga. On a bien fait naïo, on évite à Toto, il y a architecte Olivier Kumbo. Olivier Kumbo Archi, on évite à Toto, Serge Makila, Dragon de la Monnaie. On a rompu un bagnon sur la ligne, triangle, Kindele, Mazalemba, Livulu, Tchadi. Donc, nous avons un Amba, Tokuta le 22. Je me rappelle encore les bandela logoyo ba concert ma bête les points boyangaye ba chola o terrible kele honte wolinga muzika na risale ka songo wetu patron on appelle sur mbote je vous aime tous amour bana matonge ikolo na matonge merci na maestro Fabregas na bo portudo to santé ça c'est ça pour s'en sortir. C'est par ici que nous terminons cette émission. Merci. La Mélodie n'a pas fait ça. Merci à Kevin Loss. Kevin Loss. Un bon garçon, tonton Moya Soin, caméraman à Boga. Moussala Bajen et Kenaraboye. Merci à Batutu Balaninga. On a si ma parole là. On a Moutarobanga Bangate et puis on a rappelé un maïs au Fabregas. On a fait incompétent et bien en Voilà. On s'en dit piqué. À connaître l'affaire. Voilà. Merci à Kevin Loss qui était derrière la caméra, chef Fenag Mukonzi à la réalisation. Grand merci à toi, boutique d'Adieu Madame, chez Maman Bijou Molato, Kanda Kanda AD, boutique d'Adieu Madame Bijou Molato, la Kanda Kanda AD sur Kasavubu, et puis Bana Mibali, tout au coup, méga top na Inza A63 sur Kasavubu, toujours, mon avis sur méga top na Nyangwe 197 référence à Ré Major. Merci à toi, Junior Moua, la prêtre Youssouf Mala. Marabout français, big dédicace à toi Youssouf Mala, marabout français.
Bambote Nebele Place aux Alliés, encore merci à toi, JBL Kadima, le roi des salsa, Motema Louis Koch, 2 fois para-canadienne. Merci à toi encore, l'ingénieur Hervé Chiyombo, de longue date, ingénieur Hervé Chiyombo, big dédicace Nayo, international là-bas, latéral efficace, Capolus sur axe efficace. Vous êtes tellement nombreux dans ce Dumbalara depuis 33 mois. C'est pas plus mon cas dans la carte qui gagne, et là, nous vraiment trop. Vous partagez l'émission, vous commentaire la minute à la semaine. Libanga Souka, il y a ceux qui ne savent pas mauvais, Guilain Lusinzu, Papa na Guyana, à Cape Town. On se retrouve à la prochaine. Ciao.